ba religion eza ebele ozoloba ba musulman pe ba benga ba ancestre koza ba chrétien o ba benga ba ancestre kosala très attention so moni kaka ba chrétien oyo bazo benga batu bakufa prophète musala nzambe azo benga batu bakufa po baya ko intervenir na vie na yo yeba ke mama papa ozo kota nzela mabe ya lifelo. Il faut se repentir. Ba esprit ya batu akufa eyaka mingi na batu na bakati ya bareva batu na bandoto omona ba mutu mobo ayebise prophète na lotaki ndeko na biso moko akufa. Comment est-ce que toi ozolia na ba puissance du ténèbre na kati ya butu ozolomuka omona mutu mususu azolamuka azolia na pongi? Faut être délivré totalement. Ngai nazoloba boye parce que moi aussi j'étais comme ça. Na koma na niveau moko boye nazolota na ba mari de nuit nazolala na ba femme de nuit. Na koma na niveau moko boye na comprendre que na lobi nzambe na lamuki boye na tali pantalon na ngai etondi sperme. Nazoloba mutu moko awa ozala ba azo dominer okende boye zona boye bien aimé mutu ta ko dominer vie na yo. Et là, je suis dans le loba, et ça, ma kamba hotel. Azamwana motote, boa kosangai, abongwa ni pete, boa wangata, Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Nous avons le réel plaisir de s'y retrouver avec vous à travers cette émission, dans cette chaîne Le Nazarien. Il n'y a pas de souci, Jésus-Christ est le roi des rois, notre Seigneur et Sauveur. Bonjour, shalom et bienvenue déjà. On est ensemble, il n'y a pas de souci, avec la princesse de l'Éternel, dans vos maisons, partout où vous êtes, dans ce moment. Je suis avec le prophète Ali avant de lui accorder la parole, de lui dire un bonjour. Je demande à la régie Jira Mokwa et Alain Kiakala de nous donner un cantique pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on se retrouve tout juste après, régie à vous. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono tetika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gardez-la Yesu le sako. On y va. Gardez-la. 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 Gardez-la.
losako katela 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 nazomono te nazomono te nazomono te nazomono te sala ngoboye dose tolobi a tout yoka merci tolobi boye yambaloyo ata ba ministre bakokata ata ba généraux bakosala nini nalobi ata ba ministre bakosala nini ata ba président on y va katela ye toke on y va amikuti pe na kati ya bareve aomona bareve na ye bandoto na ye ezaka bitumba ezaka bademo bazolanda ye banyao bazolanda ye babitumba ezolanda ye azokomprendre te alobi c'est fait il faut nakende wapi nake koluka mutu ya famille ya spirit ake koluka mwasi moko boye oyo abimisaka bamilimo ya baancestre eza koloba aza bimisa milimo ya bato bakufa kala peut-être ozala ndeko moko na bino akufa na oka mutu moko boye na famille na bino bakenda kosolola na ndeko na yo bamonaka ye na bandoto bien aimé boyokango bien eza très important yango wana bato ebele baza visité par l'esprit de la mort ezalaka chaque fois so tomoni papa na biso oyo tomoni mama na biso omonika akufa ekoti na famille mutu moko akufi tokomprendaki te andi nzambe apesanga révélation alobi ntango yango na samuel ntango samuel kaka abengaki mwasi wana amibombi abombi elongi na ye mpo ayebaki ke akobanga soki amona eza roi akokanisa ke bakoboma bango eske amibombi alingiki mwasi wana abimisela samuel ayebisi ye bimisela mutu oyo na kobenga abimisa roi samuel nani samuel le prophète saoul le roi abimisa abenga ayebisa mwasi wana oyo azalaki media azalaki mutu oyo abengaka baancestre abimisa ye na kati ya nini na kati ya lifelu na kati ya place akufaki parmi les morts samuel ntango abimi la bible dit mwana mwasi na stuki yaye korealize ke ezali samuel amona molimo ya samuel bien aimé souvenez-vous bien na ntango wana nzambe azali na alliance na nani na satan parce que ancien testament ezali na makila ya babulu na ya bameme so moyen clé ya kufa ya liwa na ya lifelo ezali na maboko ya satan mais ntango yesu akufi akendaki na nini na lifelo akendaki kobotola clé ya liwa ake kobotola clé oyo ezalaki clé ya kufa ya lifelo po place bato nyonso bando kufaka babando kokende nde na lifelo na ancien testament. Oh merci Seigneur, nazolobela na mutu moko boye comprendre révélation oyo na tawana bazali na accès ya kolobela bato bakufa mais nzambe alobaki na baisraël ke bokoki koloba na mutu akufa te parce que moi je suis l'éternel Dieu, je suis le Dieu de vivant, pas le Dieu de la mort, de mort. Nzambe aboyela bango parce que lelo boye azopesa biso inspiration yango wana nzambe ayebisaki baangeli bayebisaki bamari bayebisi bango ke pourquoi vous cherchez le vivant parmi les morts mpona nini bozoluka mutu aza vivant parmi les morts atuni bango question le fo mituna yo mpe pourquoi bozoluka solution parmi les morts? La solution est avec l'éternel. Solution c'est avec Jésus-Christ, l'homme qui est ressuscité de la mort. La solution est avec le Saint-Esprit, l'Esprit qui a ressuscité Jésus. Pourquoi tozoluka bongo? Yango na nzambe arejectaki. Ba religion eza ebele oyo ezoloba ba musulman mpe babenga ba ancestre. Koza ba chrétien oyo babenga ba ancestre. Kosala très attention. So omoni kaka ba chrétien oyo bazobenga bato bakufa prophète musala ya nzambe azobenga bato bakufa mpo baya kointervenir na vie na yo yebake mama papa ozokota nzela ya mabe ya lifelo. Il faut se repentir. Baesprit ya bato bakufa eyaka mingi na bakati ya bareva bato na bandoto omonaka mutu moko boye ayebisi prophète nalotaki
ndeko na biso moko akufa, maman na biso, papa na biso akufa, aya ko visiter na ndoto, na ta yebisi na eloko moko ya bien. Pe na saleli yango. Osi ofongoli porte ya lifelo pona vie na yo. Il faut qu'on apporte wana. Lelo kokoma sukali. La Bible dit vaut mieux la fin que le commencement. Parce que dans la misusu balingaka biloko ezala elengi na ebandeli. Mais na suka nango ekoma bololo. Yo komona mutu akufa oyena ye omone na bandoto osolo na ye bien. Mais je vais te dire, yenda zo lia bato belo balotaka bato bakufa. Baliaka omona mbongo ezokoka nisu na maboko te. Mbongo ezomona nisu na maboko te. Pona nini? Parce que tu étais en train de parler avec les gens qui sont morts. Molimo na yo ekotaki poison. Molimo na yo ekomi ko involver na kati ya kindoki. Kindoki ezala kaka te opungwe. Kwa watu misusu balokaka sanke mayeba. Omimona yo moko ozana ba place na kati ya bandoto, ozana ba place nyonso moko boye, ozolia na batu. Ozolia misuni na batu. Chaque fois oyotaka bandoto wana, maman, papa, mon frère, ma soeur, ozolia na bandoki. Po molimo na yo eliaka ba pompe, eliaka misuni te. Molimo na yo eliaka liloba nzambe. Comment est-ce que toi ozolia na ba puissance du ténèbre na kati ya butu, ozolomuka omona mutu mususu azolamuka azolia na pongi. Faut être délivré totalement. Ngai nazoloba boye parce que moi aussi j'étais comme ça. Na koma na niveau moko boye nazolota na ba mari de nuit, nazolala na ba femme de nuit. Na koma na niveau moko boye na comprendre na lobi nzambe na lamuki boye na tali pantalon na ngai etondi sperme. Nazoloba mutu moko awa ozala ba problème wana. Pour ozala délivrer, il faut d'abord reconnaître que ozala problème. Deuxièmement, il faut qu'on se repentir. Troisièmement, il faut bien être informé. Pour la sonité, soit économique aux informations, na sonité. Nata musala nzambe na kutana musala nzambe na mikitisaka. Na kotuna eloko losunanga moko na oka sonité. Batu misusu basi bakoma ba impuissant. Oso koma obota rechuté. Mais il faut comprendre qu'il y a des puissances. Comme quand vous savez, madame Moulin, il faut comprendre que Dieu peut te restaurer. Zamba peut restaurer yo. Papa, maman, Zamba peut restaurer yo. Je vous dis la vérité. Mutuka na mutuka ils en a place. Oyo. Et que na kobongana. Soko za la Lamborghini qui est na garage na Italie. Mais yo nzoto na yo nzoto yo. Zamba nde akela mwa pesa yango. Ata balobi ke botaka te kondimela bango te yo landa nzambe kende nango na garage ya nzambe nzambe akolongola eloko ezosala nyoka azolia bileli kwa bato misusu basi bakoma na nyoka na kati ya libumu bayoyoka eloko moko boye etambola na kati ya nzoto na yo papa mama nyoka wana nazoyebisa yo aliaka libota na yo nyoka wana azolia bileli na kati ya libumu na yo. Na osa la conclusion ya démologie parce que nazo simba awa na tiki awa parce que nazo linga yo moko omi retrouver na makambolo nazo loba zwaka papier zwaka nini okomaka c'est très important. Liloba nzambe batiaka mona mutu kaka te. Ce qui est écrit, les paroles peuvent s'envoler mais l'écriture reste. Et là okomi okoki obosa nango te mais oyo okanya na mona mutu nani satan okoki kobimisa ngo mbala moko kei. C'est nous okanga na mutu okanga na motema pe okoma. Amen. Makambo ebele nazoloba awa bato ebele bako se retrouver banyoka wana ozomona ya libumo moni nyoka moko bo azolia biao eza bileli bato baliesaki yo pete na bafeti tellement bayebi ke yo linga biloko kolia tellement bayebi ke yo oza moto ya bapeti oyebi ke balinga balekisa biso jour moko boya maka motu moko alambi na ye bilieli tokenda mpenza alobi ainvite biso toke tolie boye tant tosisika kolia namoni kaka non men. Et là, on va changer.
nomona nzoto na nga na malaise babwe mais toliaki na mutu ndoki yango vrai chor mais tellement nayebaki te basekret ya nzambe oyo nazoloba bamystère de Dieu nayebaka bamystère de Dieu eloko nasalaka nabenga mutu yango oyo alesaki biso nayebisi emoni kindoki na yo ekozongela yo mabe nakenda nasala bagene nabimisa eloko moko boye ebimi na kati na monoko na ngai neti ya jaune bo na prier na gêner 4 jours 5 jours ebimi oyo biloko nyonso wana ebimi retour sikoyo ebeti mwana mobali je vous dis bien aimé abelaki ti alinga akufa aye kosenga biso pardon ce que je vous dis c'est vrai quand bato misusu na famille na bino nde bokenda bavoyage Congo poto baplace misusu basi batiela biloko na kati ya sani yo omoni ata bazolia na yo kindoki ya sika oyo baliaka na mutu po esimba bien bino bango nyonso bakolia na yo kindoki ya bolingo mpe omona mutu moko azodomine yo na kati ya libala azodomine yo kende boye zonga boye bien aimé mutu te akodomine vi na yo so omoni mutu azodomine akenda mpe église te ata soki akenda église talaka ye bien parce que ce qui est dans le cœur et qu'on reflète libanda na mona kisi wana na mata port tala na mata poto ya ampoule nazali payen seri wana basalinga kisi wana mwana mwasi wana sud africaine wana atyelinga nini wili babenga wili na biloko ya kolia atya ngo na kati ya mai ya kosokola epuis ake kotya ngo na soso oyo ya kotumbala bande olia wana ezalaki ntango nakoti kaka sud afrique naza peut-être ba 2 ans mais nakoyebisa mwana mwasi wana nakomona kaka mwana mwasi yango so nayebisi eloko aobudebude ngai akomi empoli na ndako akomi obudebude ngai omona kaka mwasi akomi ochange mobali akomi ochange neyo kieba cheke bien misu na yo fongama bien aimé monde oyo ese komi monde méchant. La Bible dit le diable est comme un lion. Il est en train de chercher qui peut dévorer. Peut-être à zone Lukayo. On dit dans Mata Poto Peliza. Dis-nous qu'on a une personne qui a 2 semaines. 2 semaines. Il n'y a pas de découvrir qu'il y a ça là qui soit. Il y a un peu et ça qui nakat. Tellement ma puissance na bango il a été au dévorer bango. Il a été ouillé ma makambo basali. Mutu moko nde yakoye koyebisa nga moninga na nga moko boye ayebisi nga ti n'est pas la même chose oza ndenge mosusu na omona oneti ozoraisonne bien te nake mosala boye patron na nga mpe ayebisi nga eloko wana alobi na omona bien te likolo eza nini eza mwana mwasi wana ozwi ondenge nini alobi kende ocheke bien oyebi natala mai yango na kati ya salle de bain mai eza neti eza bafleur mike nakomolinga mwana mwasi wana koleka nanga moko mais comprendre par après 2 semaines que moi na mwasi nasalela kisi kwa bato ebele baza na bavictime ya bapuissance du ténèbre ozolinga mutu koleka yo moko kebaka amen il faut pas kolinga mutu koleka yo moko linga nzambe koleka mutu nyonso la Bible dit milinga moninga ndenge milingaka elobi boye milinga avolinga moninga koma yo moko ozomiboma bato ozoloba olingaka bato fo banda nani na yo la seule façon ya kolinga mutu eza komilinga yo moko so ozomilinga yo moko te ce qui fait tu peux même tuer tout le monde nde kolinga bamusulman wa musulman oda halakada pum bom na ye moko na bino bokufi alobi akelola wapi lola ya ndenge nini naosala critique te mais c'est ça nde doctrine oyo bapesa bango natanga Coran nayebi ke bolingo eza nini bato mosusu baza na définition ya bolingo na ndenge mosusu kindoki ezokoma na baniveau ya makasi spécial na bamboka bapaya bakongole tolobaka ke tozala bakisi ya kindoki me na bamboka bapaya badanse na ndimela mpa ntango nakotika sud afrique nalobi nord oyo eza 95% bandoki mboka mobimba
il faut toujours en état de gêne. Et là, je suis dans le loba, et ça, makamba hotel. Koza batu misusu, ndenge bozo mona, dit merci Seigneur, merci bien-aimé. Le Saint-Esprit a dirigé na penza na place moko boye fane na loba penza eloko penza ya mutuya. Avant na loba makamba hotel. Et ça, le loko mo boye nzamba le kisa inga lobi. Soko moni ba église oyo, bazo pesa o, eloko moko lata. On critique bango nyonso te. Mais majorité de l'église le moni bako pesa singa moko lata. Na luketo olata eloko na kingo, olata eloko na nini, na misapi. C'est de olata ka eloko mo boye. Bien aimé. Ils ont représenté eloko. Nzamba alingaka eloko wana te. Ma première prière na sala tant miracle nzamba sala à travers moi par la grâce de Dieu. Bien aimé, na prière batu na yeba ki bangote ba utaki ba église différent, nazo sambela le Saint-Esprit abima penza na maboko nanga, abeta batu nyonso bazali 42 personnes bazali na C. Mais je vais vous dire bien aimé, tango batu azo telema, ba biloko nyonso balataki banganga, ba prophète. Beaucoup ba prophète baza différent, ba prophète, banganga. Bandoki bapesa bango bamisusu baza nango ba misusu baza ya protection aw bamisusu baza nango bamisusu balata nango tina kati kuna ebukanaki ngata mwana naza bébé spirituel na yebaki te kutu ezamini na kanisa like ezalaki kaka eloko esalemi nde père nanga spirituel nde mutu afongolanga dossier abi oyeba teke molimo mosantu alingaka biloko wana te. Molimo Santo akotaka na nzoto, il n'est pas physique, il est spirituel. Makambo ya physique est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il faut passer la circoncision. Na kati ya bonzoto. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, parce que Jésus est mort, il a détruit le corps. Il a détruit tout ce qui est physique. Elle nous a donné la victoire. C'est que ce qui reste, c'est le service spirituel. C'est le combat spirituel. Combat sous physique. Il y a le Saint-Esprit a continué à faire un autre na biso. Nous avons besoin de maboko. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, bien-aimé. Si nous sommes là, biloko na maboko, olati ba chaîne wana, olati ke miracle na yoko yana eloko wana. Olati ba biloko wana nyonso wana. Bien-aimé, est-ce que vous avez sa gloire et pas ensemble? Si le Saint-Esprit est venu rester dans ton corps pour rien, nazolo baboye basali ya nzambe mbele bazoloka ngai nzambe azolela doctrine nini tozopesa bana nzambe. Il faut bana nzambe Jésus apesaka mutu te nsima moko ya luketo atiaka. Jésus, il n'y a pas les versets. On comprend la Bible par révélation. Mais apesaki bango te moko na eloko na luketo. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il a dit, tu vas recevoir la puissance lorsque le Saint-Esprit est venu sur toi. Au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole est devenue chair. Il demeure parmi nous. Il s'appelle Emmanuel. Les lions de la tribu de Juda, de Elion, Elohim, Adonai. Il fait Jehovah Shammah, the present God. Nange balobi le essence of the day. C'est before avant bakoko na biso na bakoko na biso na bakoko na biso. Ye azalaka déjà. Pourquoi on a que le luka koko na ngai? Pour sauver le problème na ngai na kati ya monde vivant. Avant Abraham, I am. Avant Abraham, je suis. De mon malobi. Babiloko wana tozo kanga na nzoto wana bolo mulango na kanga mwana mwasi moko azalaki leki ya mwana molimo na ngai azali kosambela na église oyo babenga Zion.
baeglise wana soki bazala na nzete omona so baobengana demo babengana demo na fimbo baobengana demo omona bazwi ceinture babeti mutu na sina kota eglise wana nayebi yango baonyata bino so bamoni ke bakangi ndoki banyati yo puku na mutu nyonso epuis baobenga bato bakufa baeglise wana mingi okutango na bazimbabwe baoyo bayebi bakongole na sud afrique bayebi eloko nazoloba bazimbabween ebele bamozambicaine bato ya angola tokotala mpe bato ya zambie bakotaka baeglise ya bongo mingi mpo kindoki eza fort kuna omona profete wana apesa mwana mwasi wana singa alobi okozwa mosala natuna mwana mwasi wana eske ozwa mosala deja alobi te nazwi na mosala te nalobi mosinga wana nde mosala na yo bazwi mosala na yo epa baprofete bapesi moto mosusu yo batiki yo kaka bongo otambola bisi eyengayenga olukaka mosala me mosala ezomonana te nzoka mosala na yo osokaba yango kaka bikendakenda baeglise il faut kopona bien aimé une église qui est vivant, une église qui est ressuscitée, une église qui est remplie du Saint-Esprit. Pas église de la Sinda. Wali mwana mwasana yaya na ya sinika ebise ko longola lokwana. Na ebise longola lokwana bube. Yaya na ye moko. Tema tozali na ye na prison. Ebise mbomoni bongo nazo azo souffrir yaya na azo souffrir na prison aza mutu te ko visiter ye. Azana mutu te ebise yondo za ser na nga falo sunga nga ata moi quelque chose mais ozo bouder prophète. Akata penza singa na ye. Gloire à Dieu. Mbala moko. Na sambeli pour la mwasi wana on l'a amené à Christ, à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Abo mwanaki tant ko bimana ya saneka une semaine azui musala. Amen. Bien-aimé, gloire au Seigneur. Ezali témoignage vivant ayaki pe ko visiter grand frère na ye na biloko akolia ebele ayako visiter grand frère na ye azali visiter azali très bien. Tu lelo famille wana grand frère na sa bima na prison. Famille wana toujours bango nyonso babima na église wana baki okota na église ya Nzambe. Amen. À travers fi wana eloko na kosukisa nango ezali makambo ya génération la malédiction de la génération et les hôtels. Amen. Mingi bana Nzambe bayebaka te ke kozalaka baloi moko boye opéraka ata soki okomi né de nouveau il faut ozonga nsima nalobaki bien dans l'esprit tu peux okoki kozonga nsima na dans le passé avant que tobotama okoki okende na bakoko na yo okoki komona makambo basala mpe okende na futur na yo ata na 40 ans okoki komona makambo osalema okoki mpe komona makambo eza caché sur le présent okoki mpe komona occupé que ça la vie na yo ezala en vitesse. Il y a succès, il y a bonheur, il y a joie, il y a paix. Parce que aux attentes sous on aime si Nzambe na lingi vie na nga osala ngo vitesse. Il y a mongo, vitesse. Parce que tout est possible à celui qui croit. Amen. So bolingi boyeba makambo misusu na zoloba botalaka vie à Jésus bien botalaka parce que Jésus a fait le makambo belé mais biso tosotaka mingi totalaka Bible likolo tokanisi to comprendre Jésus faut prendre attention c'est dit balamba na anglais balobi you must be careful c'est dit ozo tanga Bible bato tia attention mingi ozo tanga ngo ozo mila ozo tanga avec compréhension. Pour comprendre Jésus c'est qui. Avec ça la nini, mission na ezaki nini. Au moins quand Jésus est venu pour mourir pour mes péchés et puis je suis né de nouveau, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, je parle dans la langue, c'est tout. C'est pas tout. Jésus nous a donné la vie immortelle, la vie éternelle. Il a donné la vie, l'abondance. Ce n'est pas seulement la vie immortelle. La vie, l'abondance. Zoé est toute chose qui appartient à Zoé. La vie divine. La vie divine, c'est
la vie qu'il nous a donnée. Dans cette vie-là, il n'y a pas la mort. Dans cette vie-là, il n'y a pas l'échec. Dans cette vie-là, il n'y a pas de péché. Dans cette vie-là, même les démons n'entrent pas. C'est la source de vie. Je vous la Babylone sous Tozolo Bawa. Bato baza ba chrétien de la chair, ba rejoignoté. Oh ils ont mystère Tozolo Ba. Ils ont mystère caché. Na solo ba bato oh le baza ya nzambe, oh ba tambola na nzambe, oh ba yoka nzambe ba yoka oh ya ye. Ba yoka biloko mulimu, la Bible dit l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de l'esprit de Dieu. Parce qu'il ne peut pas comprendre, il ne peut même pas les comprendre. Parce que ce sont les choses spirituelles, ce sont les choses qui peuvent être discernées par l'esprit seulement. C'est pour cela que la Bible a bien dit que c'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne profite rien. Et c'est la parole que je suis en train de parler. C'est la vie, c'est l'esprit et c'est la vie. Qu'on polémique, chrétien polémique. Si on vend des polémiques comme un échec chrétien, comme un éthique Jésus qui semence on est au quoi, na mabele à mabanga. Parce que mabele à mabanga, on mélange biloko, on mélange. La foi vient de ce qu'on entend seulement de la parole de Dieu, pas des paroles du monde. Yamana na zoloba. Na banda nanu na makambo ya génération après mena suki na makambo ya bien aimé na rusuka na makambo ya génération. Et anani ya ba hotel. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monana katempeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete